Parce que le risque que nous avons, ah, Nzambe, laisse ce souligner. Laisse maman, toi qui es négocié, Nzambe madame, toi qui ne fais pas quoi. Toi qui es mikuna, bamba la batwa bikola, bikola kuna. Baba ni ko bikola ngai ko bini sanga ba dansi, babi, baba ba bisa msu ba na tongo ti, l'aime tout moi disait, olembi, mais ce sola kuna. N'attendez pas, téléphone est sonné. Quand le téléphone est sonné, Nathalie Bou, ah, maman, un tel, oiseau de télé, tel solo, ah. Nathalie Bou, ah, il y a bien un solo loni. Allô, allô, oh zap, mais c'est un pas petit mot Eli, la fin n'a pas, ah, fan de Osani, maintenant, mais la magie, abi ça va, il n'est pas au kak, kakati. Il y a bien qui le bien les appels, mais on va nous sounger. Mais ma caméra, nous comme côté, mais la magie, c'est bien, il se le bien, on va nous oh, mais là, le bien, maman, un tel, abi, kala, au moins, il m'a tourné pas la bino, bon, on a une missou. Ok, rappelle qui misu, l'icolo à l'iso. Nazali troisième œil. Soit à la mouki, mais ce soit bisanga baby. Yelenga biloko no ananda pona ebo mangai. O biloko nini o yelenga o. Ah maman. O za yanga mo no chona ndako na ngai. O kuneza ba kiti na ngamo je moneza déjà. O za bia mikimi kabi alors moi ne sais pas ndako mubimbako to komi contrôler. Ngai tout pona ngai na la besoin benga ba intercesseur. Ba tika na ba ndako. Bongo ngana bino to luka presse au foot na ngai so pan oyo te. Ozo kufa. Yo zelo o monde. Ça va, tu as le temps, dans cette condition. Il m'a reçu bébé, Boumaï. Il m'a reçu bébé, Boumaï. Oh, là, je vais me donner, on a pour maman, on a mis Peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ, aussi de les Nazaréens, on est ensemble, il n'y a pas de souci, avec la princesse maman Tiffany Mokwa, dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants. Vous savez, la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Croyez-moi que nous réalisons cette émission à minuit. Donc, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Roi. C'est ainsi, je demande à la régie de nous balancer un cantique pour la gloire de notre Seigneur. Comme je disais tantôt, je signale que derrière la caméra, c'est toujours Jiramokwa et Alain Kiakala, mignon bébé. Pour la gloire de Dieu, donnez-nous un cantique. Régie, à vous. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps.
La sagesse mieux vaut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, Livanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia tabati, po bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na kimbang. Le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na bantoma. Apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya barwa. La prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Quand frère a péché, il est qui m'a quelque temps, on a un zone. Dans l'église, ils ont la journée à jeudi. Nous donnons comme un frère, un frère. Quand on prie, ils ont comme maman, il y a la sœur mobile. Nous avons les longs câbles. Ah, là, tu as à Olin. Ah, là, il y a un peu de zèle, mais ça m'a dit, tu as dit, oh, on m'a dit, c'est aux autres l'année, ils sont en pleine prière. Ah, mais non, on est là pour la vie. Oh, pour la vie, non, tu as été maman à l'embe, n'a qu'un pandi. Prière, on est là, si ça a été, le roi d'après ça, 11h, la Bible, la salut, ancien, faut m'en aller. Ouh, la raison, on a tant qu'on a raison, on m'a dit, comme sérieux. La lame sous maman côté à Nautique. Maman, tu as la télévision, baby, ah, on a mis sous, et comme Molili. Toki mtulu kono basali bana no kotika kimya awa elo basali bande ko bile babi batwa bande ko na biso mo boy baliaka banini te ale bayo benga bango tant mo baye babani ko sambela basambeli en tout cas bouton le kaka bien lobi na ko bonga ki na kuta sona mosakoli asakola pona ngai to so na comme pa na ye comme d'habitude il faut na aya mana batu ba ki boso batu so ya mabona sima ngaso na fali ko la sima na bakit même so ba fali ko na tenga faire yaka na yo ya wa nouveau ngabi na nouveau ifana la fin le problème ni no a quand na bandolo bakabwe abi ah frère bandolo bazé belé bazana so la bila mutu atik le temps loba nzambe benda on za même malamu te mais le moko na sengi na yo pona yo vi na weza la malamu pona yo vi na yo ke na liboso pona yo libota na yo bakangola ma ezaka na nzela na yo mais lokola makambo o nzambe atekati na yo yo comme ko mélanger na banzambe mususu yeba ete place no ana kati na l'église na biso ezate zonga ko to pasteur no Timothée tant ko bizonga pas pasteur Timothée batela ko to pasteur Timothée te ba mona na te le moto oh yebi abi non moli moné so sol singa na ebisa na bi wa fana na sambela pona asambeli pona ngai wana ngai pela na benga ba frère ba kuna alo famille kuna ote mai ko bra ko to me ko yate ba bi ko to batu ba to ke ema ezalaki yo na bande ko mususu na esprit na bino to bo rassemblaki ne boyaki ubeka ki ema on suma comme ni ngoboy mais maman tala maman bité et ça l'autre ils sont ngona maman la kozonga te maman tala ne balobi ti ne ofana siko bena zongi susa liloba moboy le jour où maman na zobima ayi sanga nini na kotikela bango le fisc de $10 mais $10 wana eza déjà ba masasi na ngai na otika yango tika babeka na sima parce que $10 on peut ça au frère du bété na kabela ki ema amelande moaji ngapela bité que non on wana pesa ki ezalaki nde ba masasi déjà abeta ema akufa quand on a dit que le roi bonga ah nzambe laisse ce souvenir laisse maman to ke négasi nzambe malam to ke fait pas ko to ko mi kuna ba mpela ba bikola kuna baba ni ko bikola ngai ko binisa ba dansi babi ba ko binisa nsu bana tongo ti lem so mo 10h olembi mais ce sola kuna 12h bola mtu na prière si mo sa ko mo na tani ngai oh mais frère o bo mi setani awe belé ya nini frère o ya makambo belé fa ko sala yo mo pasteur Timothée munanga ah papa we beleni abi na yebe ya mosala nzambe awa place no ezali awa te bimela kati ne tonga o to so la bano ke na no ke boso singa yaka na yo ya sika fukama na fukami azusuko loboko na ye asika protection ya nzambe asika prière moko ke no elongola ngai na ndaku kino na koma l'église donc ce qui na longa na ndaku na ngongana te mais même si maman ya sani ni aya kufa mais sur les mêmes jours ba nzambe zo la ngai yeba lorsque combat na yo et comme ramakas ils ont mis lorsque comme distrait tant o combat na yo ezana na pete ba na okota si le père la prière no komona mais si on a tela siko boye tant na kibongo mais bon ça pour problème était donc kaka et pas pasteur Timothée na balingo lukana balwana zongo so là que ne rabu muteme boy na là que ne rabu muteme boy na bien na kepe kunate na ila zongi suna ndao to na zongi mama bizanga be bioli ni kufa ya rachete nabi mama dela tele makila lobi lobo bane azabi o kito wa pourcentage makila ekiteli sus mutema bani msingi bani ngali suma ah siko le phénomène nini nzambe na ngai
wana bandoko tout ezalaki na bango ba prière et comme ça que lukandeko boye tenga na kinano place mobo na yana pourquoi tout ça prière ensemble prière et bano ça moto ya prière nyonso kufa na pesa kana na bimi na ko luka petit mo ezali côté na biso bando bengo base et la matifani satana apesa ka mutu ba gloire pour la peut-être bana nzambe balo ba biloko msusu oh lelo il faut bien to comprendre OK balo ba kio bible lobby bana lumière ba koleka bana ya bana molili ba koleka bana oyo basana lumière ezali vrai mais ça pas bana nyonso ya nzambe te so tango siko yo na fandi na ba siko raison siko na kindi kuna na kubana ndenge nini na pas téléphone est sonné tant que téléphone est sonné na talibu maman un tel ozo de télé tali solo na talibu il y a bien sur le nini allô o zap mais c'est pas petit na mo eli na fa na awa fandi ya osani letara me na maji abisa va ngena yo ko kakati la fandi kaka na fandi et l'équipe premier jour deuxième jour maman la visite du Saint-Esprit na bundi wa boto mo imana d'esprit ba bito beta kaka pa bela le à 5 heures kaka donc beta pan ba kutka bimba mo silima mo wali biso pe to kati to banzela na biso donc si ba biso ko sa biloko bongo ma bia te ngana ozonga ba pasteur Timothée ngana ozonga kaka abengi na Yesu sabi yo ngana zo lo bopo loba maman ibenga obeki na benga le benga za pemene oba nsunga ngai mama kam mimi ko mkotemela ngai sima Yesu lo benga boye nani mais là le maman intelligent abi kala omoni matole ke para bino bomole ngai misu OK ngapeza ki misu likolo ya liso nazali 3e œil tant soit le buga bongo maman ko kolemba bina omona yo omoko to za ofani place boyi makala ne to baki na ba tel vidéo quand place yo fani na omona yo pemene mutas afani pemene za boyi kuna mpanya za boyi libamo za libosono wana so makamona ba kosi limeke kosi eza déjà mo ba plastique za wana moko wana za mwindo za ka ferum te wana mteza na pemene splendeur te bo melangote oza tumba kuna pochit bo maman na binzambe awa esili na meka siko yo kubenga na papa na benga papa esone muto ya mbati esone muto ya mbati to bonde eloko échanger te na ina fana bi na meka makamona mo kendele na mi bomba wako besa le mo ka mabe pa mama to esili na ina fana na ti fa mo tala ngai esina mon cher dike monde o comme mystique monde o comme mystique seni obi ya moto zane kuna vrai jeune mais tala ka nunga bae écoute mais c'est pas ma casse de quoi comme frère ça là bien mon ba whisky ko to melaka ils ont sous-souté donc ba no ma frère et pourtant frère na zo bisanga a un message on zama ka memi il faut bisanga mais ngala c'est awa na bouteille na ngai na biso akute zunga ma casse mi la ngabo sa makambo et puis la ligne na on lisuté tine ofanda lobi na ngobwe na muso yoka lobeli ya kati sikoyo ebandi koloba Maiko obenga mapona boete Maiko obenga magi pono marqué époque Maiko obenga magi pono big sabat Maiko yeboza na mission munene Matifani era kola na zui casque o la tira matoi c'est vrai nzambo de sala Matifani ana ba casque yaye na tebela ba casque azo bisanga itala nzambe ba projet azana ngopo na yo tala ba projet la ministère tala ba projet mama lobi abi mena nyoso ipamboli na yo ntasimbi clé la ngoza nani eza pasteur Timothée quand souvent eza pasteur Timothée malamo koto yo ba yo gin baye balobi bazui clé ba pesi bango clé koto yo clé musiko eza clé ningi na opena bo mwesinga komi tumisate nzambaza na contrôle na yo mama na pena ndako na fanda mama oteka koteka koyazoya kana wakitsa ba sene za bwale buf ntomisa fulful Mnonisa fulful ba bengi ba sambe na waya ba kina centre ma pemela biswana ba pesi mo batonga ba tena ba mai ale muteko se rétablir tant soit la muki nécessaire bisanga baby yelenga biloko no ana ndako pona eboma ngai o biloko nini oyo yelenga o mama o za yanga mo no chona ndako na ngai o kuneza ba kiti na ngamo je moneza déjà o za bila mikimi gabi alors monde to sabo na ndako mubimbako to komi contrôler ngai kutu pona ngai na la besoin benga ba intercesseur ba tika na bona ndako bongo ngana bino to luka place au futila ngai so le pan oyo te ngaba mama esima pete il faut ngata le pan o nga zo bono bana ngaboy yele ba kufa yele ngi ngai mama etali ngai te eloko moko pete nena lali ton alali na mwana siko ayobimela ngai abimela mati fanda ta mitu munene boy bazali mutu pele aboy
na misu ati ba lèvre belé so za parmi l'esprit autour na mona na nté ezaki esprit wana mais so na nzoto ya lati eza nzoto ya mama oyo fula o aza yango maboko eza fula ya mama wana ndi mama bina ça va baby yaka donc to shina za awa ya zabu baby yaka na bina o yate o no zawana il faut zong selebso téléphone na biso ha le téléphone na bino o ngazo ya bino na ko mwanani esinga mutu azo téléphone ya mama intel ayaka na ndako ya pasteur Timothée ayaka kuna na ba mission na ye lokola eshuaki yebeti ne pas la bino mission moko ekotika ko rater zate entre Rachel na mama na yo bino mi bango mi balé bango kende bongo yo to ba finition no malam to ko tika to ko skam le papa zoloba to ko tika ko samwa ya mission ya batu kaka nino komba ki lokola ye nani neni moko pe biso to ko sambusa yo mais maman na okufa lekino Rachel okufa mwana wa bota okufa moi si vous posez besoin téléphone besoin bilo na mino besoin bilo na bino boyele ngai ba balance wana boya na bo moto to so na bo moto to sola que la personne molimo o te so pesa place ni o goya na bilo ko déposer biso to sanini to ko zo habiter batika bongo te o so boya na tongo kazi o biso to kiyi o mo bato bona mutu kaka nengi moko na so téléphone na kiti kwa mesa le téléphone la bino yango wa matela ndako za okanga ndako za teke ndako fermé abimile za bakati ba claustre na tala ba tebeli abimi achana skobo est-ce que o banga na tele no yeba oti o banga no yeba oti aseki o mo isinga ngai moko mukoli kam ngai atesco komone mubimba malgré les noms m'échappent prénom nom poste nom prénom abi bosani abi pourquoi ngai na ndako Timothée na déstabiliser na Timothée yo obi makamezela yele kana mboka oyo okomo pe likambo kali muno wote woni basango to tanga ko basango ba na Jésus abi ba kombo tanga ki ba kombo intel wana yo biteke msuba la bimbali la biso mais makambo na le bongote tala bilo ono yango soko bimisango bimisa ko banga ya minimo nezala kino o banga boye nye to sala boye ti mama bilo bila tongo il faut bilo wesa nini ebi to bimisi bilo ko mama bilo to bimisa kendi wapi au tête au tient l'église mais bon problème est toqué to zui un peu to zui groupe to zui bablo to elenga na ba peser ba tensiomètre ba glycomètre tout une église à Maranatha to comme Maranatha to comme to kiti sac même mon pasteur talinga pour les oignons ko mama bino boye au monde zabo il faut ka ozonga na église na bisakio let's ai ngai awa na ofani se place ni zonga wote Timothée ataki kuna biso pe awa na Maranatha ko mama asambela awa to ko tika wote akosambela pe pona yo mais zonga ka kuna atuni ngai bilo ona so yaki na ngo ngabilo yaki na ngo apa mbongo na ende za mbongo so na simba ngo na bila sasa tam sala muke au moins ba brique ba mbona butu ba pandi okoso mazeli boy o déplacer la moi tant ozonga pokwa boy au même la so ya 2 pouces même so mo tia pouce moko nyoso wote kendi banate so le za na mbongo na poche bike na benga ne bato bofanda wana se manifester donc ça ni bongo bon ça va problème yate ngai na okini ngaka gota papa na bota ko wa journée ngo na ba nit ko lati gota papa Timothée mais papa na ye ngana ka mwana papa singa Maiko yozo lukani Maiko le papa eloko te papa tala ningi selmi ekomeli ngai papa tala nene ekomiko kende papa tala nene ekomiko bimela ngai Maiko eloko moko na webiso lobaka ka vérité tout bela on ne peut tout bela papa to sala ki boy si papa bi OK ça va je n'appelle la ngate na so na lisula pourquoi tant ça na pourquoi na la ngate ya ndako te fa na l'église ya pasteur o biso kinga bokuna tant ça qu'est-ce que l'église wana na mo so ba yeli susu ebele ba bi awa ku tutala ozana na place obimate yo ozo kufa yo zelo monde ngimba la moko isinga ba ça va to ko tiki le temps même cette condition yo mo zo bébé bomaye nazo mbele ona bomama mama na ngabi wana ndo tikio la binala alès moko na binote alès onga yazala ngo eza nzambe oya bimisa na psika oyo bino bozali nzambe apesa makasi boye baete atabo ko bungisa nyonso mais ngai Michael na otikala okufa te yo kaka mutu makasi apo mama bazo bilo mombo ba poussière boye comment on ma sacrilège so sacrilège ali ba boaki kotonga na zalaki donc ba boaki on sentir ko ba no tamula ngai ese ko le mati na zongi na fandika miso kanka be pan
notre papa mobo ya mukolo aza moko ya l'église wa bandeko na biso ya 5h tant sur la moni abimi atali ngai tant atali ngai amukuse mais pembe mo libanda atali ngai esinga webi ngai na bina ebiote bien nazali kombo na ngai mais c'est un tel ya nani boy komone yango donc bazali mwasi na mubali na maman na sur le plan spirituel bazali mwasi na mubali même sur le plan physique et alors abisinga ngai nazwa kiyo pona ozela mwana oyo tokolimbisa soki ngana bomayo obi mko ngana bomayo wami ko ngana bomayo ngana ba pete po mta boma mutu o simba boma mutu isaka nzambe abisinga ite ngai yo yakala mizete oya otalat e bongo ki ko mo yakela lokola mutu ezela ngana ndo talat tale longo malamu kanga yango bien metabi tale longo malamu kanga yango malamu kina matu na mutu mo bisinga kanga misu kanga na pema ko benda pema te na kanga misu na kanga mafanya petit peu mimati na ketika apo mo atelize na oh ngaya déplacer na hotel na ozela on dina pe solo ko fanda kati na yo boko na hotel kati na wana nyango ni mo na liwa pete pona vina otika ko lubaka biloba loba na kati ba télévision ngai nkomo na ngai mais intel na ebisi le pango kendaki na mama wana mukuta soma le pango wana ezali boy alobi on ça problème yati na yebi papa wana les faces na za ba photo na ye oyo to kanga na ye na kuna na zamba wana na kati ya zamba mati pa loko tika ko imaginer te donc eloko oyo donc eloko voyage no kenda te mais ba meminga etikuna tina si bango safa na yoki na yo bane na osala na famille na buto moi kimia tina tongo na tarabe moi mwasi moi bonjour baby bonjour bon bien là na yo bote otala bezo sola no na télévision au monde les ana fin les là au cause na pe mutu mabe mais nzambe pa bendio au bongo la bonso pe makam neti ngai pena na regretter makasi zongi saka biloko na bangwana mais pour zongi songo pe kaka et comme problème bango ba un esprit so ndenge bazana esprit bon ba ko meloko mo awate yo le banga boso la na bango so na bango te so na bango te ngako yango no ni yo uti na bango na ngaka mo kiyo ba pesa ba conseiller abia mono ata makam yo ketika ngana bi na yebi yo no mte na mbele wa mutu te makam no bisanga ti mama bimia ni na tellement comme ça va réalité ba moto mona mama yo tu ote ma fana bo wa bi pala bino pe lo ni no yebi c'est maman ba petit fois avec un ba et bimana ali abete moi dimbata abimaki kokenda ke na lutikana mama même ce que vous avez ngai siko na usala ni mais biloko biloko na mode ke na sata simi oyo na longola na boaka na tena téléphone fanga na boyo wa biloko ça kuna mati fana yaki na la kuma so la ponga malamu te na la likaka mukie boy na mo pongi bano be na mo mukie na kaka be téléphone mu téléphone na vibrer mu téléphone le mot simit siko ezo bonne no message bien nini réveil bien maman soit téléphone na kala pela boy elongia mutu déjà bimi mais téléphone est vibré mais il faut me parce que moi il y avait pour que ne parce que tu as contact peut-être pas allô oui allô mais bon moi le problème ni a bien moi occasion le sim he wa no moni ngalité a bien ka biloko ko tsana ndako na bino les gens le pango na bino ndako mo bima na sala loboko na ngai et puis ça force moko te oh benga oya awa aka sauver bino ata bo bengi wapi mama Tiffany to bonde la prière le quoi ba bonde la prière il y a les 31 prière les 31 prière mo automatique pendant sentir na kata ndako ba marche ya batu ba marche ya esprit oh sentir ba marche pam papa to traîner to continuer tout dans ma question. Prenez mon kiyosoki. Pardon? Ndemo kiyosoki. Kugene. Oso mati makasi. Kasi non na kiti na peu alors likolo. Pam ba prière. Frère baby. Oso reconnaître que pour ceux qui va source. Zala sincère pour maman na pe a lo baza baba te. Oso reconnaître que beaucoup chana maman. Vrai ou faux? Là, si y a couché na maman, on va aller couper ma baie. To komaki, to sali là qui a monté, mais dimension to comme là qui, et tu là que le moins qui peut s'accomplir, mais et ça les humanité. Beaucoup dans hôtel, vrai ou faux? Vrai. Au moins qui bolumbu nios, vrai ou faux? Té. Et au moins moi Tiffany na kati malbati lorsque na biso que non, na ozonga.
na kati ya ba biloko mususu ezaki so bolia na hein biloko wana yo mona biloko mais eza biloko déjà envoûté eza événement mususu neti ya keso tunya hotel ezalaki que non oh non non quand kolmingai ngabo yo makominga eza boyo pesa mo eza mimi na mo eza na butu te mimi na mo ya to ki non place boyo na mko mususu bimaka na ye wana papa koyeba ezali tokina so kotambola bitambola tambola tant on nous zonga pe bwenza mbala la te tukutela papa ya nzela papa tunit ah papa on tout tambousa na transport ezalaki passe yo kaka na tout tambousa ye mo pe maman a telempia transport ezalaki passe même maluba donc ça veut dire esprit na ngana ye ekomeka le esprit moko même si attends lorsque tu es au hôtel l'aime seulement sur la côte boué donc on sentit donc aux à l'aise Tolanda commentaire moko je pense c'est qui maman a commenté qui tango je crois papa Timothée le kaki je suis sûr qu'il va répondre à commenter ka le bible ameka koloba ngape na koloba ba réalité o bombami na kati ya église na bango frère bébé eloko nini oyo yo yebike ye akoloba yo banda déjà koloba ba réalité oyo bosolo la ki en coulisses o yebike bombami na kati ya église bisika papa Timothée ensemble. Merci maman pour na mutuya mutuna kitoko makasi tolobango toujours tozala na sengo ya kosela nzambe o toyebi soki zaki nzambe ya manzanza lemso nango za disqualifier na équipe on a équipe kuna mais na kata bon nzambe eza différent ngai mama wana azana ba biloko oyo ya koloba ayilinga ona be preuve oui na ondima mais oyo ngana ko bimisela ye akokamu peut-être tant on ba photo abane ko miebate na place toleki abane ko miebate or le contraire ngana zo sutuka l'aime tout moi déjà à terminer notre ba kilote ou ya ba clé de chambre wana l'aime tout fane dans tout boué donc apporter déjà esprit na yo okiei pendo kiei so pouf ah te maman boué te bo e otozonga bi te maman moi makasi tozonga mais à part de cela azana eloko alobate azana eloko alobate on a déjà na lobby déjà balobi oui balobi ke yo tika ki temple avant que l'église Mati Fanny et que yo bongwana ki na te otika ki temple bon na ebite wana lobama awo bien batu balobi ah lobama attention zana masina te bon et ngwana en tout cas na obombelo te Mati Fanny mai na tika lo sala temple te na kati l'église peut-être batu ngoni batu mususu peut-être pona comment dirais-je l'explication hein l'explication est un peu hein louche non même normalité mais là à l'époque si je me rappelle bien un peu la photo lorsque tu es ton église quand on ça la ba kubongisa otsa ba couleur ba mwebele alors papa ça a besoin à longola couleur aux akil bosso ah ça a besoin de couleur aux bosso so couleur au tika la kana wa full ami na motika la ka na za na ba permanence za pe na moto na ba sien na ba frère et alors la joie qui ni wana na sali dessin na sala dessin il y a cet esprit ardent de l'éternel wa chandelier la salle on pas la tangwa noir ah na bien les un euro et tiens non mon fils a quelqu'un ba dessin ka vous mais il a pouvoir mon côté parce que il a pouvoir mon côté na kati na permanence il n'y a peut-être les premiers jours aux gens abimaki c'est vrai naza pe moto ils s'appellent bateau ba qui pa na ngai pe ba bia pasteur Timothée Sambusio ah batango balobaki ah mutango ye tala loko tasuki ayiko kosa bana nzambe mais nga tikali ko maître temple te mais ce que ça na mutu oyo alobi ke non asale la ngona lo lengi moko boye pour être elongi na ngebi mal devant ya moi se caché wana eza na lo lengi na wana eza lo lengi na la fanda ki na kati na église na tikala ko sala to boye e utana mnoka mama na parce que mama na vana na ndaka pasteur Timothée aibi moi makambu ebele bele lelo lobela batu parce que yo mopo lobi yango na débit papa nanga molimo papa nanga na musuni papa Timothée na yo oza na relation ni merci pour notre naebike papa naebite sokozo ego bima alors avant bima yo lobela batu yo na papa Timothée bozo tisser relation ni hormis kozala pasteur na yo bien omoni soki na koloba eloko moko ngai naebi papa Timothée lelote
ils avaient été naïbé qui non naïbé qui oh bah passer une invitation vous savez qu'il y a une église dans le banc bien pasteur Timothée azali papa la molimo na lunya okambanga na lunya molimo mais la relation musu soutien naïbité si le monde ba kolbandeni boza famille koza on va voir la famille ah kongo za makambo ezana nini tozala lié moko naïbité moi mukilo baba koko biba comment pesa ba komilandi sana kwa biso ba exercice to yeba ngo penate komilandi sana kina o moi na yanfu o moi na boy na kongo koma yango mais so bani ko la réalité au moins ah ona oyo baza ba bandi côté ona oyo a ton limité mais le kola ba tu ba mesala nini ndeti na bila mboka mona ki ndaka ntoya donc somme d'attendre ba yo ndeko ya kabongo yo ndeko o moni bango te même si le betam non etenga mak ba tu ba confirmer ndeko ba kabongo même ko la kufa ba beto ya masas o le ba kende ko luka famille na ba ko luka ba kabongo pani ba eban ngai na yakine église ezaki na makasi na côté parce que même si na témoignage na ezaki déjà non c'était la mort déjà mort wala vomela kufa na musika ama tifani ni na yakasa nini kukoma na église na yakanga imote bo s'associer kate na maman wana pour bo détruire l'église parce que bimiska maman na selon oizolobama ezaki maman na la ayaki na makambo na ye akutaki pe yo pe ozo no pe vrai délivrance te bo s'associer sikoyo contre pasteur Timothée bo si c'est na famille na. Merci ma Tiffany ah tolo bandenge ni omoni eloko babengi kindoki ils ont forme comme mon côté kindoki ils ont plusieurs formes ko zali oye ma Tiffany okozala ndoki batindo ko fana ndako ya évêque moko boye ya munene penza masai la ki puissamment mo kena ndako wana kindoki na yo tipo bimi yimo nzambe pa l'action le monte ya fongolo pe le monte attaque ne to yaki nango ameki akokite nyoko moni place oyo ayiki ko sala makamuna yemoko soit des esprit ce qui associé avec l'esprit à venir ou soit des villes ko to kinaki na kati ya musée parce que musée la monde mususu comprendre donc soit ya sanza la bango mais eza azala teke na ba kino ngana zoki délivrance malamu te ngai nazala non wanda te non déjà kuna bossa numéro na makasi ton numéro na ceux qui venaient dans mon nzambe ya solo numéro ni sala combien de jours ceux qui un mois je pense après na longo après na yebisa quand quand to sola lisiko appareil sonner sans sim to sola na pas d'un appel to sola na appareil zo sonner to benga ya beninga zo sonner na yambi allô merci les akatité ndi pito kabwana ki wana WhatsApp c'est tout à fait normal c'est normal WhatsApp to no sola na tena bi que ndeko bi que benga ki sans sim WhatsApp est sans SIM. Bon, application. Appel normal ou téléphone sans SIM. Oui. WhatsApp est sans SIM. Oui. Ok. C'est ça les mains. Et quoi c'est ça les mains mais ils ont la tête qui est Babiloko ou Babilokino frère Michael non nous eu délivrance sur solo. Ngai voilà. Ngai na lubaki yango ce que zalaki pona keno nazoya pona mutayi bangai nangai bagino no sela nzoto nangai mais ngai na yaki pona nzambe akangola pe bandeko mususu ya on a le belo komoko aux très capital lorsque tu continues encore masolo na biso mais frère bébé balelio on a pas vu fou comme maman Tiffany c'est question hein la question je peux répondre oui merci les amis le bisuso ya su balelio les amis babiloko moko maman Tiffany on va comprendre maman molimo c'est comme ta molimo mais maman molimo peut ça va compliquer les choses ngai place na continuer ngai batu balelenga mbongo oyo batu maman Tiffany tindaka malgré les signes maman Tiffany tinda batu na ba coup de fil trois frère Michael l'église ceux qui batu bakoyeba bakozata ba 10 personnes le jour où la bunga qui les 10 personnes on a combien maman misala ton papa tu n'es pas frère na bino bozongisa mais batu akoyebisa ngai frère Michael nous allons de kona biso ningi le zabwe tala biso bina tala ba frère église les frères des églises mais ben connus au yebite bon ba yebio la bête la première histoire le yoba lisusu mukolo moko bona obenga pona makambu ya
ya nini ya nini to ça là comme ko betela concert kuna bâche wana comprendre après quelques temps mais la fin de temps il fait ça de toutes les façons ngamo ça nini na bando kitangota pai na banda koyeba nanu ezani la famille la kati anda kubona mona ba deux jeunes garçons baya na fille moko asimbi tout moko ya boye na ba bilo msu na kati sac tant ba koti ngai moko en solité o boza na to bato ya Tiffany même si papa a besoin c'est les missions ko zo benga ngabi na obanga même ça tindi bango kaka mbala moko bo et tomba pe journée ngo za pe faux journée parce que tant de ko boye ba pour benga faux journée donc bato tout bazalaka jouer dans le pan bato mité ça la mabe avec tout normal mais maman nzambe ko yela no ya ngote so pe lorsque ngai na opela na mbongo ba mama wana bango pe bazali lokola coupe wana so na bengo masa boya ko na mo 20 mozat chakuna to baye bango sa nini otombola nga pe lisusu so mingi pe bana kuza pe mena nga docteur lona ko katia chata 5000 ya zo 2000 na 5000 siko bato wana baye bakoti bonjour frère baby bonjour au moins pe bango boye no aspect oyo eza bato oyo ya nzambe kaka frère ou c'est mais oyo vous êtes ma Tiffany mais qui na zuli bango ba kit na pesi bango ba fan dès kit tsela ke zaki bato mo fan kuna na mela whisky na bango donc ba bango ni dès kit de comme koto moi mais ba mela ezati ba temi na ba vient na bango au fait to semble on a prié mais on a prié on a prié s'il amen amen oh non tu sais déjà papa Timothée tu solais déjà papa Timothée na bana ota papa nan pasteur Timothée le envoyé pour na biso sanini tout ça non moins émission et bon le reste total la ligne to sola papa et bon to sola pena oh nous écouter na papa on est allé na l'église bien ou to allé na bon ko to allé na il faut faire aussi les recos parce que tambola to l'aime sou njili l'aime sou ville tout maintenant il va bien to allé na passe ngabi bon le quoi ça musique le quoi bien so benyo yamba bino mo benga bo ba to frère Michael awa abisanga na sani baba no benga numéro de téléphone et sonner sur c'est bon na numéro ni o de le numéro ya Vodacom nabi pasteur Timothée bana na yebi na tikala o mona numéro ya Vodacom pas neti bon c'est la clair te ba frère que mutu mo atindi bino mutu moko boye mutu mo boye o te frère bino kongo to lo babwe et comment créer ce ba rupture na kati ya ba foyer ba rupture na kati ya ba makamususu ngaba et très ba rupture neni na kati ya mamu nzambe ba nobote so ba bilo musu ezangatine ezanarata asinate bon ça va yo bindeni ngabite o te frère to ça la mission moko atamo le mo mukie mais aux atamo bon moko mais la tamo jino merci bango bo baluka bo kindi kuna so komi kuna bozu numéro o ya pasteur Timothée benga bo biseke non numéro pesa biso e likate ou soit yemo benga numéro na ngai ba to na baki tant baki deuxième groupe ya ko ya ba la nisa na été après quelques temps ba to ba yo ya ba ye oh frère boni va bien bi o luka notre frère mais tu pas notre oh oui pas na ngai na ke la zubita ba kit comme d'habitude na présenter bango kaka ba fora ni ba leo na ba milanga na bango ba whisky ba na pango 4 to ba biloko ba mo ni bino ba tu mo so na la bino ba ko boluka ba buka ta mo na kingo mutu deja na poto kuna sunga mutu ne so ko no lingini langa je même pas ba senjani ah omoni yo ka juste de la émission ba zoli la yote combien de vieux tala ngo moteur etala ngo moteur na bi ah maman bolu ba makamboele o to cette émission na tini bino oh isa la sœur Tiffany moko ngabe ma Tiffany yemda tindi we Musungi Nzambe Sport Oya Vanessa Inusa Yayo PHP Cargo Musungi Oyo ayeko facilité Bon na ba conteneur na bino Osa mobimba exportation ya Dubai, Kinshasa, Angola, pe Tanzanie. Yo mutu Ozali commerçante, femme d'affaires Osoma mitukano yo et kangama na Dubai, on a comme Kinshasa. Là, on a un bébé pour PHP Cargo. Avec la Rwanda, à sa exportation, pour conteneur, Dubai, Kinshasa, Angola, Tanzanie, on sait qui nous a mis en boca. Basuka Gawanate, Bazali Kopesa, visa à Dubai, na 24 heures à Pamba, ok, Penamboka, Paul, Lien et Yombala. Billet à Dubaï, c'est comme ça problème. Na PHP Cargo, Bazali ko facilité bino. Il faut comme na Dubaï, logement na yo, et Zali assuré. Boko soir, PHP Cargo, musique de awa, na vallée de la paix,
numéro 12, l'immeuble des ambassadeurs, référence dans la galerie présidentielle Oza Mobimba, en face à boîte de nuit, champagne au bar. Soki, on se bien la promotion Oyo, Bobenga, PHB Cargo, pour la Kinshasa, la zone 81, 85, 000 72. Pelle Soussou, 097, 89, 99, 676. Et bon Angola, plus de 244, 92, 48, 016, 82. Et bon Dubaï, plus de 97, 15, 47, 70, 86, 24. Ah! PHB Cargo. Pas voisin, bon mais la PEMA. Pour soyez idée, hein? Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les lots ont posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, Livanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolianta bati. Po bolingo ekangaki ye libongo, bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutou. Nzambe, Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi, Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo. Lelo tokomo mono Kajafati, RDC, Bokanaka. Lelo tokomo mono Kajafati, RDC, Bokanaka.
mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya noa. Bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pepa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi Wanzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consessi pour papa. Acte 24, verset 3, Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, Badika bayi baswani Congo Afrika mukanana to. Mwambi Wanzambi Marie-Josée Afokanga. Lelo Congo ezwi mokondi, oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli mpe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50 nano asali 50 atandeli Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo mwelamani, Mwambi William Tindwa Kapanda, Jacques Kangudia, Congo eza Mwambi Wanzambi mwelamani. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Pasi na bino eza pasi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Jedeo Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi mwelamani, Mwambi François Mutombo, voici l'homme mwenamani. Mpona bokonzi Congo azwi na Union Africaine yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo, kasi oyo eza likambo ya mabele. Célébrer. Mwambi Godempo, Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Mosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau.